Laurent Sokoko oyo bokecho bande ko vente ko la pesa c'est-à-dire que on a une image là muto un jour a comme président de la République ambongo ebele somo charismatique ya Laurent Sokoko na mikoro na ndongo ya Laurent Sokoko on a battu bazolo mais après avoir découvert l'émission la rencontre na yo na Koffi Olomide mingi baza un peu déçu. Madame Olomide reine Cindy Leker aza seme kinanga. Soki alambeli ngai pondu abengi nga na kolia na kotala ponduka na miso boye ebeti nga dia na miso na sepeli mabe eza wapi ngai na grand frère na ngai Koffi Olomide chaque week-end toliaka na biso pondu soki tongi tosepela ye topublie na biso ce mec na ngai alambaka bien te nazo biso vete ce mec na ngai reine Cindy Olomide femme ya Koffi Olomide alambaka bien. Oui, mais le choqué bateau, mais c'est Laurent. Et choqué bango tenga na zana quantité. Ngai na Koffi Olomide, vous allez inséparables. Oh, je te confirme la télévision. Ce bobine a sa porte-parole, j'assume, il n'y a pas de problème. Oui, j'assume. En dehors à contrat. Oui, ma monite au sala. Bati qui a mis son dolo. Bati qui a ndolo. Bati qui a ndolo. Bati qui a ndolo. Martyr, ils en ont noir. On va bouger la martyr. Mais bati qui a ndolo. Est-ce que vous avez un candoleman? Oui. Tambandaka. Obi mche mwo evoloka embela bino tala kalibata atomboli mapapu akre yali eloko nanga pose la réalisation oye na mbongo oche star na orchestre na yepe basi natika ba sali musala ba na natika pe olia tika olia ko ngande na kuzu nani na kuzu pourquoi là c'est mec à kuzu ba tianga na simandako cité moderne Africa yango nde totie na disposition na bino mpona kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na Maluku. Référence ezali simple soki okomi na zone économique ya Maluku opusani muke okomona siège ya Vodacom mbala moko okomi na lupango na yo ndeko oza déjà na retard parce que bandeko nyonso baza kowelela awa kozwa lupango na $1250 ya pamba ezali vraiment gratuit koumela te benga ngai rapidement na plus 243 999 52 66 52. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia
Oyoki, omoni, o comprendre. Simba Kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko. 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Liza Loboko, Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Mounoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende! X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bon début de week-end à chacun et à tous, partout vous nous suivez, chers amis fidèles internautes. Merci beaucoup. Et un spécial à tous les amis de France Théma également qui nous regardent partout à travers le monde. Merci pour vos marques de soutien. Nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que vous faites pour nous. Africa Info. Merci également à notre sponsor qui s'appelle M. Fabrice Guitanvou, Papa na Queen et Fali Guitanvou qui nous regarde depuis l'Afrique du Sud. Merci à toi, cher sponsor Fabrice Guitanvou, Parking Yabadjogo et sans oublier nos partenaires. En commençant par l'espace Parc de Prince, ici à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Chikapa numéro 26C. Pour vos détentes, pour vos moments de gaieté, pensez à l'espace Parc de Prince, à la référence ex-Lazamba Playa, dans son commune, on a un immeuble, on a une boîte de numéros responsable. Ils ont un propre une chambre d'hôtel, un restaurant, il y a tout là-bas, donc il y a vraiment un propre, au côté on a bah service nous on a pour accompagner bino na mon a détente après le travail ceux qui posent en vacances à Kinshasa ils ont ici pour na yo passer bah bon moment. Merci à son patron monsieur Joël Simba Makumbu qui nous a bien sûr donné ces bijoux. Merci également à l'agence WFS avec Diesola à Paris sur 31 rue Marcadé Poissonnier. Nous sommes à la place Château Rouge, métro Château Rouge également. C'est au commune où on a Diesola Wapi, Bakanga Boutalombi, restaurant Boutalombi. Donc, on a Diesola, au Tindi Bakolina, ils allaient à Mineni, ils allaient à Soke Mutuka, ils allaient à Tandab. Bon, mais là, on a photo de Kinshasa. Bon, on compte que parce que on a la sécurité, on a courrier au Yomoni qui est important. Il n'y a pas Diesola en agence WFS et comment en toute sécurité. Alors, les lots, tous appellent un restaurant Moumine en France, dans Noisy-le-Sec, sur 25 chemin des Grous, avec les patrons Djonga Okula, le restaurant Djonga 3, à Noisy-le-Sec, 93, donc sur Komiwana, chaque vendredi, le roi, le lobo, et samedi et dimanche, tous en a un concert, vendredi avec Suzuki Luzubu, le samedi avec CNN Alligator, et le dimanche, et avec Emile Alias Demingongo. Pour terminer, nous sommes bien sûr aux États-Unis d'Amérique avec Madame Lisa Loboko, Lisa Décor,
Best of Africa, les groupes moneno et ça les biso restaurant wana monene avec Maman Lisa Loboko. Merci beaucoup Maman Lisa pour nous avons reçu ba Congolais nyonso bazala aux États-Unis. Donc là nous ba détail il y a ba adresse nyonso dans les prochains jours. Alors spot il y a les accords bien sûr avec la belle voix de mon frère Jérémy Loka le Poti. Sur ce plateau, il est avec nous, M. Laurent Sokoko. Donc lui, c'est le patron de la maison ou de la société Sokoko à Luanda et à Kinshasa. C'est Sodiko, la société qui vient à peine de créer. Mais aujourd'hui, il y a un message assez important. La reconnaissance à la mémoire, bien sûr, de Joao Lourenço, du feu président José Eduardo, qui nous a quittés il y a quelques années. Et aujourd'hui, M. Laurent Sokoko vient bien sûr rendre hommage à cette grande personnalité du monde qui nous a quittés, donc l'ancien président de la République de l'Angola. Alors, M. Laurent Sokoko, tu es avec beaucoup d'honneur encore aujourd'hui. Dans mon lieu, vous allez tenir un peu là. Vous allez partir Mouneno et Kambaki, le président José Eduardo. Bonne d'abord santé. Oui, santé bien. Après si Batuyo surtout Mbote et puis après si roi Kofi Olomide Mbote Mingi, après si reine Cindy Olomide, Madame Kofi Olomide Mbote Mingi Sigazali, nous surtout les oleka bien. Nous surtout les oleka bien. La monnaie un peu. Moi qui m'y moi mingi. Ok. Na habité pourquoi? Ce qui m'y moi mingi, naza kokanisa mémoire ya président Dos Santos. Président Dos Santos c'est atika kibiso le 8. Le 8. Lelo ya kiloko jour azalaki pe na menace. Le 7 hein. Le 7. Le zali jour que biso surtout matoi miso ezaika na Barcelone ya kozela sango e comme na biso sango pe comme na biso mokolo ya le 8 mokolo le 8 après corps pe yaki soki lelo na ye na plateau na yo pour ko annoncer reconnaissance dans la vis-à-vis de ça fait une année aujourd'hui depuis que oui une année vis-à-vis na président José Dos Santos et à Sali Mingi Katinangai. Nyoso tout muke o nazana ngona mukili. Tant tout nzamba tinga na mukili. Na motemo nzamba kotela ki pa fungulanga ba porte ya ngona likabo o ngana tirela ngona mukili. Nazaki na eloko te ya kopesa ye. Nazana ngai kaka moto oyo mais andimaki ya fungulanga ba porte. Apesinga ba contrat. Mais le décret et bimaki le ministère de la pêche il a évolué mon cœur dans un angle ils allaient grâce à président Dos Santos il y a un journal et on a recoté qu'ango il est qu'à bon côté tous au moins une minute de silence il y a aucun sa mémoire là et vous allez essayer au mingi pour l'anga. Très bien. Amen. Merci beaucoup. Paix à son âme, le président José Eduardo Santos, qui nous a quittés il y a de cela une année. Paix à son âme et courage à sa famille biologique. On a dit que Bande Webele, ils allaient vraiment regretter parce que c'était pas n'importe qui. Na Mokilio Union de Mobimba et Banaki. A géré Angola pendant combien de temps? Presque 38 ans. 38 ans, comme président de l'Angola. Comme président de l'Angola. Comme ministre des Affaires étrangères, ça fait presque 40 ans qu'il est au pouvoir. Ok. Et son nom, alors, vous avez qui une relation personnellement? D'abord, on a une relation d'abord familiale. Côté partenaire, c'est là qui vraiment famille. Président Dos Santos, c'est là qui famille et oncle Nangai a joué la carte belée auprès du président Dos Santos. Il était son conseiller privé, porte-parole, directeur du cabinet, directeur des cadres présidentiels. Il a joué beaucoup de rôles auprès de Dos Santos. Raison pour laquelle, approchement de Dos Santos, il y a qui appartient à c'est-à-dire que si on a un Likambo, on a approché le président de Panaye, il y a le président, le président pour recevoir un gars, pour discuter avec le président, le dossier
oyo ya ngai naza nango na bosengi naza ko se souvenir na botanga kaka moi ba 3 souvenirs où alaksenga ki aza papa à l'époque ya 97 98 quand musée azwaki pouvoir et il y a un groupe de Mobutistes, bazonga na mboka, comme papa Tundu Liyongo, comme papa Nindaka, tout ça. Bamoné les seules voix où bamba bazonga na mboka et faisait la côté à président dos Santos. Mais papa Nindaka, papa Victor Nindaka, après ça nga mukanda na Brazzaville, na qui na pesi président dos Santos a dit ah papa zana bombo ngabi oui, to bengaye. Basoli bango mibale abi bon na kusala yonso to bazonga na papa Nindaka zaki nani papa Nindaka à l'époque les Lumumba zaki je crois ministre de la sûreté ministre de la sûreté il a travaillé aussi avec Mobutu tout ça avec des Lumumba Bomboko tout ça c'est pionnier vraiment de l'indépendance du Congo aujourd'hui du Congo aujourd'hui bon na ABC à l'habité na benga président Kabila benga ki pe musée akekuna basoyi na muzabi tete kokanga mote zongisa bango na mboka vraiment action na ye tanga sala ki papa Nindaka zongi na mboka na bien vraiment c'était papa très bien oui alors lelo azana biso sauté mais pendant l'obsèque pendant la cérémonie nyonso minene pour ko rendre un dernier hommage est-ce que vous avez sur place oui dans sur place depuis ba annonça ki biso mort na ye na bandeka kula na résidence na ye ti koreye tout que ozwango na aéroport to ye na corps na ndako corps sali 1 mois le temps que tu yaki na période de élection le temps que ba campagne ici là ezaki na morgue te na ndako tezaki na ndako corps ezaki na ndako et que naki morgue te c'est corps ezaki na ndako esali pendant 1 mois na ndako ni tango 1 mois ekoki de kei na esika babongisaki mpona kolela ye surtout tokendi wana nga mpe nazalaki wana tovandi esili tokei mpe place baokunda ye bakitisaki ye mpe na lilita tosali mpe priere ya suka tokabwani mais ezangaka te mwa 3 mois après nalikaka mwa kuna osambela mwa moke à chaque fois okanisaka président Eduardo est-ce que kokende na ye kolongwana na pouvoir ici les lonza maison molimo na ye ils ont un impact beaucoup plus na vie à Laurent Sokoko surtout na vie na yo ya tant que homme d'affaires businessman et impactant moké changement wana ya pouvoir oui changement na pouvoir oui et toucha mon moké parce que au na époque ya président de Santos même au pas président Jean Lorenzo na ba entrée spéciale ba entrée spéciale ya likaka eloko moko kaka eloko moko kaka mais eloko kaka bon eloko ba facilité ba opportunité zaka ningi moko mais eloko kaka esalanga mo pasi ya kobungisa être au président de son mangi alongwaki to mona kata ye azala vivant ningi ezala savant mais alongwe et puis presque 4 ans et demi après accueilli vraiment na mokola suka comme na mboka ezalaki sous pression non il y a sous pression déjà ba médecin ba ebisaki et tant atiki pouvoir il fallait que nous avons un traitement il y a bien asaki 4 ans na libanda après ba traitement sili aye kuzonga pour 2 ou 3 mois na Luanda na profiter que na moni apesi mbote be azali sous ningi penza azalaki te moi-même j'ai senti que bon Nzambe kaka et puis aye kozonga pour la deuxième voyage ndé na meka ko tenter to kutana na ye et zalaki simbaki discuter parce que ba permettre quitter et n'étant wakei ninga zongela ki biso na ningi yo moko yebi. Très bien, alors courage à Laurent Sokoko na yebi ki za facilité copain de moto on a facilité makambo na makambo musala sur les sauter comme makambo qui est compliqué mais bon une année après c'est normal tout quand ça des sous oui c'est tous les dates qui biso le 8 juillet 2022 exact en tout cas est bien
Moi, aux Angolais. Angolais, tu es congolais. Merci beaucoup. Au Canada, tu as des vraiment bien. Il y a Papouas, il y a panafricain, il y a vraiment africain. Donc, il a fait aussi beaucoup pour le Congo. Mais quand tu as après le départ, faire, ça va faire, par contre, le non, non, on dit, le président Dos Santos a vécu dans la période de guerre, et comment il y a un moment où la guerre est ici, il y a tout un partagé, gâteau. Soit gâteau, zala l'aise, tout ça. Après, tant qu'il y a l'ongui, c'est tout à fait normal. Le président Jean-René Sekoko, oui, ça va. En tout cas, il faut serrer si koyo. Bon, tu as la caisse à l'État pour la reconstruction nationale. Non, pas homme d'affaires. Ceux aux ala qui n'ont bien, aux ala société, on continue quand il n'y a pas de problème. La prochaine se paye à José Edouard de Bazan à l'aise. Non, Bazan à l'aise. Oh, il y a un crédit. Il faut le cofuta, aux gens à l'État, le cosongisa. On est en normal. Ils sont normal. On a trouvé un normal. Ok. Tu penses que les Congolais sont en Angola, en tout cas, pour Belé. Non, diaspora c'est l'Angola. C'est l'Angola. Pas de Gonion sont en Bambote, en Belé, partout en Europe, surtout en Turquie, vous avez Belé. En Espagne, vous avez Belé, en Portugal, en Brésil, États-Unis d'Amérique, plein d'espèces. Je pense que l'émission où il y a une musique, vous avez pu m'accorder saisongi. Vous s'inclinez pour une minute pour la mémoire. Il y a le président Edouard Dos Santos, donc PSONAM. Alors, M. Laurent Soko, on a dit que tu as dit un dossier mauvais important, mais comment ça se fait ma c'était parce que vous en avez un abus sur Fufuta. Bilaka, il y a qui est dans moi, Bilaka, il est dans le mois de juillet, année 2023, il y a toujours pour ça, il y a Nasuka, tout le monde s'en est campagne, jusqu'à présent, ndenge to la kakibino, ndenge na la kakibino, concert ya Kofi, ya quartier latin, ya Yu Arena Eza. Eza Ekobeta. Ekobeta. À bientôt. Toujours banda Boyokan date Kobima et puis répétition Zobanda. Le coup à Tosenga qui a besoin de danseurs. On a besoin de danseurs. Opina Baibi Kobina. Opina Baibi Kobina. Bina Rapenda Kitoko. On est allé pour Sengi en tant que producteur. On a besoin de danseurs. Babi Sengai. Parce que nous avons petit mot en Bandaga. Parce que nous avons petit mot en Bikoro. Bazo bina danger. Et il faut pas l'idéologie idéologie à petit nanga bukila lokondo ninga bina kawana petit on ba bina ningi wana to tia bango wana il faut ba bina pendandi petit nanga bukila lokondo binaka pour moi ni le lokondo on est là non azaki na kachila te mais azali suswana te ya qui comme danseur sachant mais oui mais justement tu vois comme on a parce que non aux émissions ya monene alors vous savez tant au yaka awa tu peux savoir casquette na onyoso ba honneur tu n'as rappelé quand même bateau ba la biso biso tu batali biso na 5000 personnes 5000 wana baza bateau ya solo mutu ko kabela mutu $10,000 $20,000 facilement ne bateau ba ndaka biso tu y mambasa la rapport na biso et tous en abango fier. Raison pour laquelle on a tout le temps de ça, l'émission tout de manière responsable. Surtout que Yambarayo, Yumuroyebi après l'émission Nabiso, appelle ligne aux oiseaux, tu n'as pas en battre. Alors, tant que tu es sur il faut que les pendant comme ils demandent au Sali, tant que producteur, danseur, babina lokola bokila bokondo. On ne comprend presque rien. Qu'il y a vraiment un mot clair pour te me saisir. Ok, Nabi bien, on a participé à des reps. Il y a quartier latin. Il y a Senga qui vraiment na président quartier latin. Tous des danseurs. Babina lokola bokila lokondo. Babina lokola bokila lokondo. Babisinga petit moka mona na Mbandaka, moka mona na Bikoro.
On a tina ba billet ba pecho na baya. Mais na pesa condition ba bini loko ayete. Faut to tia ba mo. Justement na bandele sur le Bokila Lokondo abinaka na quartier la terre. Nani. Yami aki musicien quartier la terre. Comment on est Bokila Lokondo? OK. Comment on est Bokila Lokondo abinaka na quartier la terre. Aki danser na quartier la terre. Bokila Lokondo. Comment on est Bokila Lokondo? Na nini. Akota ka nini alonga ka nini? Année na koye baté mais alongaka na 2002. 2002 oui. 2002 ko rappelé biso album Karseta bimisaka. En tout cas Nebika qui alongaka na 2002 Karseta bimisaka album comme on a Efrakata. Ah oui. Est-ce que le clip Efrakata Bokila Lokondo azali? Azali. On ne voit pas de danseurs là-bas dans le clip par Karseta. Non, Azali. Il y a un épisode qui a précisé parce que on a sans l'orchestre. Oui, oui, journaliste. On a yebi na quand ba clip on a retrouvé clip ño soko banda na génération Bercy to yina ba kasi wana te ngana yebi on a danseur te ngana yebi on a animateur ba chanteur mais na retrouvé ba chanteur ba bina wana na ba danseuse ngana lobi bo chanteur danseur ata d'abord ngana lobi bo ngana yebi ye na kombo ya Bokila Lokondo azalaki danser na kombo nini. Je sais pas bato yebi parce que ngana na yebi na kombo Bokila Lokondo bato ba yebi na kombo na ngana yebi te en 2002 alongwa na ba 2002 oui si je trompe pas alongwa na ba 2002 na yebi so alongwa avant mais nani na megai ko tourne mabe alongwa ki na ba 2002 ngana yebi na kombo Bokila Lokondo. Ah bon? Ah oui. Yo yebi na kombo Bokila Lokondo. C'est bon danseur. Hein? À cause d'appel à combo Moussous. Bon, à cause d'un combo Moussous, il faut vérifier la directeur a caché la terre. Peut-être qu'il y a coupé ça combo Moussous, mais c'était bon danseur. Donc vraiment, c'est peu là qui n'a mis. Ok. En dehors, il y a cause la producteur. Bon, producteur, coûte non le producteur parce que tu confirmes que le producteur n'a eu ce qui concerne les bêtises. Oui. Jusque là, vous avez nous qu'un petit frère Yakofi. P. Naza. Il faut y aller comme Moko sur le plan à droit. Moi, il caché la terre, l'entreprise Soko il caché la terre, parce que ça signe déjà un protocole d'accord. C'est pour ça que nous avons un producteur. Parce que l'accord est allé. L'accord est allé, la clause est l'accord est allé. Ok. Il y a un moment où nous avons un producteur. Parce que tout ça signe déjà. Mais bon signé et logo oyo est palpable était bon signé logo oyo le contrat était signé l'année passée mais na lobby tant de signé qui l'année passée to loba qui 2023 silité 2023 silité mais jusque là et tous à la mité marokita tous à la mité marokita nous peut dans un monde azobanga zate ah OK tous à la mité marokita. Mais en quoi aujourd'hui, parce que tout le monde a cassé les continue à fonctionner, alors que maison ou l'entreprise Sokoko Nangola, ils ont continué à fonctionner, quartier latin, ils appellent Awa, patron, il y a Sokoko, Azana Kisasa. Ne fils que moi logo, n'a pas activité nion sur le quartier latin, tout le monde ne fils que l'entreprise Sokoko, logo Nangola, na affiche ou na. Moi, il y a un musicien, on ne voit rien. On a un domaine Moussous. Le domaine de production, on a un domaine Moussous. On a un domaine Moussous. Pour qu'on a logo Yasogoko, il faut se la mouquer parce que tous avons un solo entre Ghana et Prisa. Le protocole d'accord, c'est signé? Non, le protocole d'accord, ils ont déjà signé. Ils ont déjà signé. Il y a un Zobisayo, Sogoko, entreprise, Sogoko jouer des rôles dans le quartier latin. Premier rôle, il y a un qui signé qui prend la U Arena. Et deuxième rôle, où tout le monde tout se positionner pour aussi dans le quartier. Mais comment premier rôle au signé qui prend c'est la mité? Non, il y a ici. Non. On est là comme sous. Il y a un épisode qui est tosé là, 2023 silité. Qu'est-ce qui bloque? Et là, comment ils ont bloqué? Et là, comment ils ont bloqué? Au moins, on a un téléphone. Na kota site internet na yiba misini so beta na URL na yiba ko jour na page Facebook ya
Paris la Défense Arena. Ça dit que tu kota. Mais ça na kimia. Mais le niveau où nous sommes, tu retenir nini parce que tu faut évoluer. Et bon retenir que Kachelate a couvert en 2023 na Yu Arena. Donc, tout ce que nous avons et ton loba le comment chaque émission. Oui, c'est normal parce que 2023 c'était tout loba to chama ma Yu Arena 2023 c'était. Et c'était. Ou qu'on retirer un cas mon dans la 2024. Non, dans la 2023 qu'on l'a battu. Pas tout le bas qui 2023. Maintenant on va continuer ko batubazo kanisa que Laurent Sokoko. Oyo batuba congolais nyonso zaki na somo na ye. Laurent Sokoko oyo bokecho bande ko vente. Ko la pesa ye, c'est-à-dire que congolais na image lokola muto yo un jour a comme président de la République. Donc asa muto moko na raté, asa muto moko ya bambongo ebele, somo charismatique. Il y a Laurent Sokoko. On a mis Corona, il y a Laurent Sokoko. On a battu Bazoloba, mais après avoir découvert l'émission, la rencontre na Yuna, Kofi Olomide, Mengi Baza un peu déçu de la personne de Laurent Sokoko. Donc on dirait, ici quand Bachaki Yoana, ils ont ici qu'il fallait pas Bachayo. Ok. Merci beaucoup parce que la question est très importante. Franck Stemay, Ngaï, Nazali entrepreneur, Nazali commerçant. Nateka Kanguba, Nateka Kapanga, Nateka Kanyosu. Comme ya mouton au tangi, tous un contrat mon a été à l'Obama Camboyo et à l'Obaka na télévision. Nga naza médecin na yaka kotia poa na sala oyo na sala tia loba boy tia banaye koloba parce que ayebi force ya mutu wana ayebi yango na ko répondre na mutuna ya mibale omoni congolais spécialité na ezali ou diminuer valeur ya mutu diminuer valeur ya mutu nazoyi bisayo lelo Kofi Olomide ce n'est pas n'importe qui bon comme abotama na congolais avant na Congo avant na Kinshasa c'est tout à fait normal bo traiter peut-être ndenge bo traiter kaye mais ngai nazwa kaye na niveau ya likolo na pesa kaye ba respect mingi parce que na yebi valeur na ye Kofi Olomide na ko pesa exemple moko na kati Angola ako se déplacer te pour rendre moto visite na ndako na ye na kati Angola et c'est impossible et Kofi Olomide a longwa place ya bane kovanda na hôtel na centre ville aye ti courant nga visite na Benfica chez moi. Pour Nangai, ezalaki na yambaki yango na ndenge mosusu. Et puis ti lelo tikala le quoi référence. Na commune Nangai à Benfica. C'est-à-dire que esika oyo Kofi Olomide ayaka. Il faut toyer ba kopesa moto ba valeur na ye. Naza diminué par rapport à quoi? Parce que je suis avec Kofi Olomide. Non, parce que je sais la vidéo. Quand chaque fois, ma vidéo, je sais la main. Vidéo de quoi il y a ni. Les vidéos, par exemple, au Salé récemment, pour un concert, il y a fait rigola. Et à mon avis, il y a vraiment un niveau de yoté. Deuxièmement, même temps aux Olia, est-ce que autant que les bisous à Olia un peu partout, mais dans tout le monde, on a condition. Ok. D'accord, répondre. Oula pas Oli Moucheni, tout le monde a kuganga te. Oula pas Didi Kenouan, tout le monde a tozokanga. Oula pas Alex Fomonsi, tout le monde a tozokanga. Quand tu manges avec Kofi, on dirait que c'est pour ta soeur et présence de Kofi Angote. Au monde a gagné le goal à Sogozanaye, on dirait. Beaucoup d'années, on dirait que c'est impossible pour Laurent Sokoko.
ozo sutuka kokanga pendant qu'il y a bilei za na mesa. Ils ont le Congo ils ont déclaré quand même. Na ko répondre bango eloko moko avant na répondre na des questions ya leki na faire et puis na oya kolia. Nga na yebi roi Koffi Olomide lelo te. Peut-être pour na bino boyebi ke na yebi lelo. Mais ba ki nga na za mécène ya lelo te. C'est-à-dire que na yebi lelo te. Dali buso ya wana. Ya mi balé Ferré aza leki nanga. Na yebi na Angola. Yebi ayebi nga na Angola. Ferré pour nangai azali leki moko ya botosi pe aza reconnaissant vis-à-vis na yo vis-à-vis nangai. OK. Botosi et puis reconnaissant vis-à-vis nangai. Comme kanabi participation nangai na concert nae yaki kaka na sera na sama contribution nangai bato balingaka ngai pe bato balingaka kache la terre pe bato bakozila yo arena bakenda kolakisa biso démonstration de force na concert ya Ferregora na saki moi participation nangai na ce mandat ma mobilisation nangai étant que mécène na saki moi mobilisation nangai na moni mabe moko nga na salaki ezate yami balé Koffi Olomide aza grand frère nanga. Madame Olomide reine Cindy Leker aza seme kinanga. Soki alambeli ngai pondu abengi nga na kolia na kotala ponduka na miso boye betinga dia na miso na sepeli mabe za wapi na moni place mabe moko pe pona ya ka chéri ta 2000 francs au niveau surtout que la langue parce que na lia ba pondu je te dis la vérité Frank Stemai na ko marché ba monter na lia ba pondu dans ville moi je suis villageois na botabi na village na lia ba pondu mais pondu wana no Frank Stemai na ndenge ya mabete okozo occasion mosu ya kolia pondu wana. C'est ça justement la grande question. Il y a le solo tu kobeta na solo tu ma solo ya mboka. Donc indépendant dans la voie normale, ça veut dire que lelo on ne peut pas être méchant. Révolution bande wa mena ki na poto. Combat na bango wana. Et ça impact même na changement de pouvoir dans mboka na biso. Ça veut dire que na période où yowana tout le monde va combattre pression na bango ba congolais veulent comment qui éveiller grâce à cette lutte, grâce à ces combats. Yo côté de kata combat wana comment lokola moi pilier moko monene. Tolongo wana. Toye le Kambuya U Arena, un grand projet. Imagine ici quand tu comme toujours le Bela Mboka, les Cambodgiens ont engagé pays, tous les Cambodgiens ont engagé un grand concert, le concert de la vie, de Koffi Olomide, à Paris la Défense Arena. Les autres longs, tu comprends bien Masolo ya Pondo. Aux hommes on a que Masolo ya Laurent Soroko et se dégrader mouké. Et si qu'on outaki, là ici quand tu commis les lots, ils ont ressemblé au thé. Frank Stemai, ceux qui battent oiseaux zuela bongo, on les a bango. Ouais. Bakanisi ya moto ezaya après bazam méchant te bazaka souci na yo non attends d'abord bakanisi ya moto ezaya nzambe te ngai na grand frère na ngai Koffi Olomide chaque week-end tolera na biso pondu so peut on to sepela et to publier na biso na ba monjana tolera biloko ebele en tout cas makambo lobi wana ya liboso ya ba combattant longolanga na yango la Robert ali solo anate na senga bolimbisi donc
na kokanisa kata likambo wana te parce que na miso ya Nzambe tosalaki mabe mingi wana ezalaki kombate wana ekomaki ba intérêt ezalaki bitumba te yango wana lokola na monaka ememai nga na nzela ya mabe en tout cas ekozala na journaliste moko te akopose nga question wana mpe na répondre ye na plateau nasala loba mbala moko ekoki nasalaki mpena mabe mpona kobimisa mbongo na poche mpona koempêche bavie ya bato eza mabe nasasenga bolimbisa epai ya Nzambe epuis Nzambe alimbisa ngai lelo soki nakotambola librement na Kinshasa nakoprofite na saluer son excellence monsieur le président de la République Félix Tshilombo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki Fachi Beton soki azalaki na motema ya bopapa te soki azalaki na yango te na oyo tu bakoseli ngai na baréseaux sociaux mais place na nga peut-être eza na makala mais lelo oyo grâce na ye bato bakoseli ngai makambo minene na kasi olandaki yango oyo ke soki ezalaki barégime mosusu mais ntango mosusu ngai naza na kati ya kasho anatanda basala bankete bavérifie mais lokola aza papa ezali mpe jare na ye te alobi te oyo aza mwana na ngai nakoki kozwa makanisi ya mabe te mpo na mwana na ngai ekutu wana vraiment na remerciaka ye makasi ndenge natambolaka na ngai Frank Stemai nakei na ngai bandali nalemwa epa Frank Stemai na epa na biso chez Madame F même yo ozala te mote navandaka na ngai tranquillement nalei na ngai nameli mwa nini na ngai nabimi na ngai nakei naza à l'aise. Monsieur le président de la République, merci beaucoup. Nane eloko na kopesa ye te kaka Nzambe a protégé apesa ye mayele oyo apesaki na Salomo po kokumba oyo ya plus de 100 millions d'habitants malamu. Très bien. Il y a Laurent Sokoko. Tu as évolué parce que moi, le temps de yeux c'est quand même important. Banda Congo est à Congo. Producteur. Mécène producteur. Oui, sur base d'un projet, tout le monde a bango ebélé na mboka oyo. Basala abadia et banane ebélé pour terminer. O basala pe musique na biso penza ils ont en vol. Ba événement minene pe leki na mboka oyo tout le monde ba Makenero à l'époque ça ko fait au stade des martyrs. Et puis tout le monde leki na yo comment il s'appelle Paulo Tudilou aki a na makambo ya Watanabe aki na ba instrument makambo so ilekaki na Wakenda. Non, tout le monde était producteur à Coma. Le membre de groupe. C'est la toute première fois. Pendant que vous avez un projet, c'est-à-dire que vous avez un patron, il y a tellement de choses à faire. Un projet, mais au Tiki, on commence plus que défendre le quartier latin et qu'on fait jusqu'à aller même comme on a merveille, on va répondre. Bah Denis les sikoto et pas est-ce que vous avez à l'aise na pona. Merci beaucoup na tuna nayo na banda na musale ya Nzambe prophète Denis nazana ba respect mingi vis-à-vis na basale ya Nzambe akoloba mabe akoloba menga na koloba mabe na été. Parce que na griffe où il y a Moussa dans Zambé, na koloba mabe na été. Na koloba tambukete, d'ailleurs on appelle Siembote, côté Azali, na resi na kujwa temps, na kotala ina ndako parce que ils ont remarqué à Saranga. Azala romingi. Na kenotala kaite, c'est tout à fait normal, Azza Moussa dans Zambé, Azala un peu inquiet, mais na ko s'organiser semaine prochaine. Nake na rendre visite et pas na ndako. On a pas na Nilis.
nakoki kosala comparaison na baproducteur mosusu te. Koffi Olomide aza grand frère na nga. Oni moto mosusu akoya na cadre ya producteur a produit Koffi akei base limité wana. Mais nga na Koffi Olomide tokabwanaka te. Oui, mais business c'est business. Oui, non, business c'est à côté mosusu. Oto siane ya yo arena to solo gango ngai na ye. Italie troisième personne te ba reine puis azali troisième personne ya ka reine madame Olomide Sinireke. Il y a la troisième personne où tu as na kati ya likambo wana. Quatrième personne à cause arati. Mais en dehors ya wana Koffi Olomide azali grand frère nanga. Na lingi na lancé appel moko. Na bateau babengaka Koffi Olomide soit disant séparé na Laurent Sokoko bokabwana yepa na yo pona kokabolona bateau tout ça babosana ngai na Koffi Olomide tous allez inséparables. Oh, mais je te confirme la télévision. Mais je te dis maintenant bien attends d'abord yo peut-être oloba ki tikanga na loba. D'accord, OK. Nga na Koffi Olomide tous allez inséparables. Toko kabwana ka te. Ata mokolo moko te asa kulutu akosala nga remarque akosala nga remarque ta mosusu mpe asalaka nga remarque mais ke tokóma na niveau ke naleka na télévision naloba mabe na ye te eloko ya famille basolaka kaka na famille azali grand frère na nga chaque jour na 7h du matin avalia parce que ya lia kamingi biloko yo elali ba chauffer yango na tongo déjà ba 6h30 wana 7h aza kolia wana moni pondu na loso ba balolaka wana na pilipili wana na tongo ba yero wana ngala benga kaye na 7h wana solia tout cela kana ti asisi kolia ti comme ça chaque jour il veut en répondre. Il y a un grand frère à la Mouki, il y a Azali, tout ça. Il y a un grand frère, il y a un semé qui sont dans le cadre familial. Il y a un cadre familial, le cadre de mon société, le cadre familial, chaque jour. Il y a un cadre. Si il y a Azali, 24 ans, il y a côté Azali, il faut que tu me dises pas bien. Ah, il est bon, il y a un qui est c'est ça. Mais ceux qui battent bazana idée que ceux qui na yebisi Koffi Olomide likambo ya Laurent Sokoko ba ko kabwana profiter ngana profiter ko kabwana kati mozoko ta des fois ba propos na iso déranger ba tout contre les autres musiciens hein ba tout soit mal à l'aise comportement Laurent Sokoko bon voilà est-ce que comme il y a une question est-ce que comme au-delà de la producteur comme membre ya quartier là et comme un membre tu vois comme membre ya famille à Koffi Olomide mais combien est-ce beaucoup membre famille mutu pas comme Akate mais je suis son petit il y a un petit frère là il y a Tatani il y a papa Charles Agwepati abota abota yo na lobby papa Charles Agwepa na lobby te ba na yenyo so mama rifa na lobby ba tutoro ba bazali na lobby na yo boy Koffi Olomide papa na yaza no bonanga maman nanga za tata mwasi na ye Tobo c'est un producteur alors pour l'instant. Obo c'est un producteur comment nous répondre bateau oyo bani ko zwanga lokola ke a commis porte-parole à Kacha d'abord porte-parole Kacha la tête mais quand on a gutanga kombo la grand frère nanga so bobi na za porte-parole na j'assume il y a pas de problème on dit oui j'assume so na gutanga kombo ya grand frère nanga Koffi Olomide producteur na j'assume nandimi mais boye ba ki aza grand frère nanga il faut tondima valeur ya mutu oyo Koffi Olomide asali na Congo redi amisi ya ko démontrer biso non il faut que na malembe po ezaka ka ngai ba kofinga mais so ezaki mutu musu ba kofinga ete yo c'est un de trop quand même non de trop grand frère na ngai pondu tolongwa tokiawa bien Frank Steman soki ce mec na nga lambaka bien te na so biso vete ce mec na ngai Reine Cindy
Olomide femme ya Kofi Olomide alambaka bien et puis nazo ebisa yo ki ya te ke o tricage balambe balakisaka ye ko ngai moko na kota na cuisine na koti ben na kati boye nazo mona eh 4 banzuru pendant wa simbia azo 4 vous sentez oui c'est mec qui vraiment dangereux sauf ce qu'on a tout ça Nathalie na comme dit c'est mec qui est comme problème dans même sur le moko Frank c'est pour ça que Frank c'est mané sur le moko d'accord obi bible zolo ba ce que je moi ça malamu ozu bonheur oui obi nazo bisayo Kofi Olomide azui moi si ya vie oh yé moko abana koluka. Mais je te dis la vérité. Non, il y a un côté. Attends, moi, je suis toujours dans le parcours. Je suis tout le temps, je me sentir que je suis un petit frère qui est dans Soukia. Il y a quelque chose à agiter. Il y a quelque chose à agiter. Il y a quelque chose à agiter. Bolingo, il y a agité, il y a une frontière. Oui. Il faut y avoir un Bolingo, il y a une motion. Azo chayo à l'aise. Kofi Olomide okoyoka kata mokolo moko te kanga data lelo ngai tant que petit frère naie auto solaka naie nazo bisayo akokabwana ka jamais na sindileke. Ce qu'on a annoncé sur les balles là tout comme il y a au bain JT. Mais yo zo zela libala combien de fois? Et ça là déjà. On a qui biso. Mais il y avait aujourd'hui la libala combien de libala il faut pas l'exemple la télévision benga bato non. Kofi Olomide la confinement le lo abala moi sinaï madame Olomide Cindy abala yi déjà. Quand yo. Na biso ki abala yi. Mais on a qui biso ki bozela. Il y a quelque chose dans la cabine. Il y a quelque chose dans la cabine abala yi déjà. Ozela reta. La confirmer que abala yi aza se meki nanga. Oui, mais le choqué bateau, mais c'est Laurent. Et choqué bango, tenga na zana quantité. Moni ngai souci na ngai. Omoni ko sala nzembo. Et bela banzembo grand frère nanga sali. Il faut payer le moko azala kana kimia, azala ka payer le moko. Mais tout le monde na musique yo na lobi no boy. Moto maboma zana musique te. Ezali nko du côté. Père, ko finga moto be ko dénigrer moto. La musique ezala ko. Moto to ayebi ki Kofi Olomide le na kati ya Congo aza numéro 1 mutako boto na pouvoir na sati muto to ayebi ke na kati ya Congo ya République ya Congo na Afrique Kofi Olomide a numéro 1 bato to bayebi yango mais moni kaka pona ko sa moi polémique na musique pe kuma mo elengi et il faut ba jouer moi ba carte moko obi monsieur Laurent sur connecte héros yo congolais sikazali na pesa imbo de ma honorable Cindy Lecoeur azobeta le 15 juillet avant na lemba na terrain jeudi na lemba après nous avons kobeta na masina azobeta ba congolais musique avant na terrain jeudi plaisir na biso ba congolais ingeza tout monde pensa que non maison Sokoko présente Cindy Lecoeur au terrain jeudi de lemba ou à lemba. OK. Et logo tondo yambela o yango wana. OK, d'accord. Kuna obunga. Nalobi bano la kaka biso kaka la kaka biso. Nalobi. Mais makamozo la mingi makambo yo ya famille. Non, nalobi boy. Yo moto koti ma famille on a répondre. Mais juste parce que tu as un plus. On a expliqué bango que en dehors de cause la producteur et à quartier latin, nazali lek ya Kofi Olomide. Non, non, pour ta quartier non produire le côté. Nalobi boy. Na quartier non. Nazo produire na yo arena. En dehors les anga date les anga contrat problème ezalité en dehors ya kozala producteur na ye na yo arena nazali leki ya Kofi Olomide c'est mec qui a Cindy Lecoeur comprendre makambo tu koloba wana ya basta des ebeli azana kusala tourner na ville ya Kinshasa après akokena na ba province après akotambola en Afrique et sous kaka nalobi yo lobi tere ya yo lobi tere ya lemba obi tere ya lemba ba place ezebeleti ba ndolo ezali programme ndolo ezali programme ndolo ezali avant comment ndolo non nabi malembe biso toza ba
bato balandaka bato na nsima te na biso ndolo ezali ndolo ezali ye ate lokwa na lobi bo bamosusu barapide bakotya libaya na ndolo mpo bato ka boso toti arena bakotya libaya na arena lokwa na lobi ndolo a bientôt ren sindi leki kozala na ndolo omoi bakotama batie libaya na ndolo ah oui batikela biso ndolo batika ndolo babundela martyre mais batika ndolo obi jour papa ayaki nga nakotaki mesi na ndolo nakotaki mesi na ndolo ayaki même en face ya papa obi ke papa tiaki plus de 4 millions plus de 4 millions nakasi omonaki ona la télévision plus de 4 millions batekela biso ndolo balobi noki batika ndolo moto alibi arena aza te batika tala Frank Stemai nalobi zala bozala na kimia yo tangi terrain wana ayaki na masina petit frère non omoni makambo ozoloba ntango nakoloba producteur omoni producteur porte-parole moni porte-parole abani mawoni yango nalobi bo olobi na ngai fali tokoza excusez-moi tant eza mabe elanga tomona logo ya sukoko mais nabi baplace eza ebele tozela mpe ndolo mpe ezali c'est-à-dire que tant tozomonaka yo bo depo oyela biso comme na Kinshasa eza mieux tobeta ta masolo na yo parce que na masolo ya musique on dirait ezokoma eza même besoin penza non nga nalobi te ke est-ce que nga na aka nduleman wapi nambandaka yango bili na légende deuxième volume nayebi soki akoyebi ke nga na aka nduleman oui oyemba mpe nayemba nzemboni na bina na composa bazembo ebele mais yokana te mais nalobi boye obi mitie moko evoloka embela bino talaka libata atomboli mapapu yali eloko na ngai na grand frère na ngai ya mongo x mongo ison tonobeta ngai ne orchestre ya ngai na ye balokole ngombo ya longini toyembi ezali ta nango epuis ake na ngai séminaire puis c'est tout. C'est ma légende de ça. Oyembi to ko pesika danse. Zelat. Zela. Toi bandene ko zelo kona. Te ya eloko na ngai te. Quartier latin eza ya grand frère nanga. Momoni na kobosa likamoko na loba oyo na yoki ba tebele basali ba ba séparation na ko kabole na bato. Pour vrai dire, bato ngba lo bande vérité. Vous comprenez? Na quartier latin yango moko imatisi mabanga na ngo komi cher. Soki par exemple moto ayaki et pas ya Koffi Olomide abi na ye na 10 000. So Koffi Olomide a boy problème na ngeza. Alekaki na nzela na yo mutango? Te aleki na nzela na ngati. Ye moko akendaki abi 10 000. Azam talwana. Nga atangi na koma mutu te. So akendaki na 10 000. Ya boy abi komi na 25 000. Problème na ngeza. Mais pour les mutulokola ndeko na yo wili musheni aumeli pembe na Koffi mbula na mbula toyoka jamais na makambo neti ya modelo modelo kwa nini kino ba kizeye kazoka bola Koffi Olomide na batu tout ça ba benga porte parole Koffi Olomide basa la boy musheni pas aller ka Koffi Olomide mbula na mbula to bonde ngwana musheni azale ka Koffi Olomide oui OK oui mutu na mutu azana ndenge na ye papa kobota bana ebele ya pa kozana baleke ebele leki na leki ape show na ndenge na ye ozo comprendre mais kota ko kabola na kapana na epise kaka mutu wana ayaki na 10 000 mutu alobi tenga na lumba na 10 000 na komi 25 000 so ngai araso la yemo na Koffi Olomide na lobi nga na kota na makambo na te pour possible information ya nga problème nanga ezawa te ngai pina pona tia moto na nzembo lelo la komi na 25 000
libanga na ngai 10 000 esimba te ata 15 moyen te loko avandi na jowana ifo ezaka jowana ngai te yalika batarifi na bango ya sika nde bakomi na 25 000 ngai kutu makambo wana te yango bazosenga yo tikala producteur mais makambo ebele onokole yo na nzoto tikala producteur tozela baréalisation oye na mbongo otie star na orchestre na ye mpe basali mosala natika mpe kolia tika kolia ko ngai na kuzu nali na kuzu pourquoi nasemeka kuzu batianga na nsima ndako siko bino ka bokolo bakemoni akendaka kodame batiake na nsima ndako kuna damaka avantage ezali nini to bafilmaka yo to bafilmaka yo avantage nango ezali nini me nalobi biso tozolia na biso week-end to travaillaki de lundi à vendredi tokomi na week-end moi champagne damas mpe ekobima ekomi likambo obi lelo komi comparable na bamerveille rambo comparable na en tout cas c'est ça qui se dit ngafuna ile vérité ngafuna ile vérité nako biso loko moko soki moto alingi akompare ngai il y a pas de problème mwana nga wana c'est mon fils c'est mon fils parce que aza age moko na ba neve na ngai aza mwana na ngai amwana na ngai je doute fort qu'il y a koleka na télévision afininga asala la émission non na ko douter non na émission OK ezali difficile afininga aza mwana na ngai naza tata na ye na ko sala remarque eza makambo itali yo non na émission azali epa na nga aza mwana bien sûr aza mwana nakokota na choc ou bien na polémique na mwana te abenga ngai papa leki donc nakokota na ba polémique wana ya o bato asongi bakoloba te nga na yebi si yo nga naza leki arambo donc yo mpona yo misia mosusu aza sur la droite okoproduire parce que comme vous avez une casquette on a producteur Félix Oazé va le 12 août à la stade des martyrs aux occupés non tout sur la canaille non ça ne suffit pas oui je sais comment agir naibi mais na ngina biso loko moko bato ba longola makanisi mabe azo kabula kufero midena bato aza porte parole à Kofi lokoso ya kolia ngai naza n'importe qui te na bunde la vie nanga nini loko sala po bato batika koloba ndenge wana nako sala eloko moko te pona sepelisa bato mokili te on avait image na yo nako la vie te pona naza soloté naza pe salité te nako la image par rapport na sali nini nazali leki Kofi Olomide nazali semek ya Cindy Leker yango na mabe na ngai yango wana nazali leki ya Kofi Olomide roi mama rifa asala ningona te tutulo basala ningona te nalobi na yo ka sala le meeting de kamba nalobi na yo ko ko doubler bango nyoso bon pour na faire comprendre mamonazo bano Kofi Olomide a kotala nga na Benfica en dehors la contrat. Allez, il s'appelle Monsieur Laurence Okoko. Oui, notre invité d'aujourd'hui, Mahamni. Mahamni. En dehors la contrat. Mahamni Boussala. Oui, Mahamni Tosala. Aleki ya Kofi Olomide. Boussala nini? Aleki ya Kofi Olomide, c'est mec. Mais non, biso. Mais na yebiso na aleki ya Kofi Olomide, c'est mec ya Cindy Leker. Boussala makamboni en dehors la contrat. Na yebiso ya ngwana il faut comprendre. Nous sommes koloba. Ya, na bali koloba te. Ngwana na yebiso obo. Kofi Olomide akutani na eloko ya alukaki na vie ekoki eloko azwi mwasi na ye oyo ya malamu azwi na nzela na yo azwi na nzela na ngai te mais alakisi epa na ngai alakisi epa na ngai asuki wana
Merci. Il s'appelle M. Laurent Sokoko, qui est dans notre invité d'aujourd'hui. C'est vrai, on avance petit à petit, sûrement vers la fin de cette émission. Oui, on est encore là. Merci à ceux-là qui nous suivent partout à travers le monde, surtout les amis de Franck Stemai. Diesola, Motomoko bien, Motema Maman Dali Zola. Merci beaucoup pour tout. On est donc ensemble. Le patron Djonga Okula, Moutalongoli Stress Nairot Mobima. Félicitations pour notre trophée. Boyende Zalakato reconnaître Bola, mon père mérite Yamoninga. Pour yoper un jour à reconnaître Yayo. Djonga Okula Lelo, rien à dire. Ce qui est un peu de coup, na stress na poto. A Songa Bisso, à celle que musicien na poto, comme à moi fier, à Zonga musicien mais na poto. C'est très important. Merci également à Spero Sol et Monsieur le Président. Il y a un moment à Bisso Gisèle Matota, clin d'œil spécial à vous. Alain Dinamo, l'homme surprise agréable, Bogati na poche. Il y a un match de Samba Kondi, na robot, ça n'a jamais. Olga Mawete Mokonzi Akabelo, clin d'œil spécial à toi également. Merci Ko, la première dame de Lausanne. Il y a papa Nabiso Gobelisha. Ma parent est riche, on dit, on n'a pas comme les autres. Merci pour vous. Général Loulène également, je pense à vous. Tous les amis, autour de la staff Mi Angola dans Lausanne. Staff Mi Angola. Santos de Gira. Tous à moi belé, donc on a passé bien nombre de beaucoup de on a pour Franck Stemai. A passé bien nombre de staff Mi Angola. On a besoin de quoi Angola, mais on va en Suisse. Dans Lausanne, dans Lausanne, très 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 bien. En tout cas, non, on va bon côté. Basangela ngamba kabela ngambo. Bakanela ngamba kabela. Bango bazakandi ngambo te mala. Et puis na zonga France na santé pena na outil Suisse. Clin d'œil spécial à vous. Bande connu sur Balinga Biso Germaine Kisumu, clin d'œil spécial à toi. Sans oublier moi ça pembe à côté Ngongité nanda ko Jilo Okula Umande. Clin d'œil spécial à toi Jilo Okula Umande, Jessica Jolie Amba. Et puis, ça n'a jamais mon vieux Jules Dikando, ya mère, na biso mapo finini. Pas de retour sur Balinga biso bois tellement ébélé. Il y a José Moulumba, le Bogard de Birmingham. Na maman na biso Beni Penda Moulumba, Barcelone. Et puis, Noël Okito Black des dons, bois tellement ébélé. Bakoum Okima, mais vous êtes jamais été. Ma mère n'a pas Elisa Loboko aux États-Unis d'Amérique. Clin d'œil spécial. Na élu tous ensemble, parce que papa na biso mémoire Bambo Tébélé. Et c'est Kazo Rolanda Biso. Merci beaucoup à vous pour le soutien. Et puis, nous avons JR Kuba, grand prêtre. Merci beaucoup également à toi. Alors, tu as vraiment la fin. Nous avons vu M. Laurent Sokoko. On passe d'abord à l'espace Parc des Princes. Ils ont un bandal Awa, par la Kassavoubou. Donc, c'est un peu moins repos. Tu as moi tout le monde, ça va moins bien. Dernier message pour Michel Lelou. Dernier message, c'est à Souka. Na sengi na ba régressat nyonso régressat ça dit que bangolais ou ba uta Congo ou ba zonga na Angola ba musu bazana poto na ba congolais ou ba vandaki na Angola lelo bazana poto ba musu bazana Angola. En tout cas journée à lobby, il faut chacun de nous azwamo ata même une minute de silence ya kokanisa ngondo président na biso oya kenda papa jugé Eduardo Santos. Et biso tout kanisa na oyo facilité biso na mboka na oyo sali pona biso takasi message na ya suka yangwana nzambe a batela na tie de repos esika zali atala mabe na ete atala kaka malamu oyo asalaki na kati ya mokili ya biso awa onse. Très bien, merci beaucoup. Donc c'était là notre invité, M. Laurent Bambo. Bon, na pesi mbote na roi Kofi Olomide, na pesi mbote na semeki na ngai Reine Cindy Lekel, na pesi mbote na Willy Musheni, na pesi mbote na Alex Fumuti et na pesi mbote na bana Angola nyonso. Voilà. Merci. Donc c'était notre invité, M. Laurent Sokoko, qui a répondu à notre invitation. Je pense que toute une question sur via groupe WhatsApp, via Facebook, on a les réseaux sociaux. Merci beaucoup Nabino parce que souci pénésali pour nous je pense que invité Nabiso qui est M. Laurent Sokoko à répondre à la préoccupation Nabino Nyonso et Isali Madame Mingi. Prochainement, tu vas engager sur les questions Moussouyé. Tu vas M. Laurent Sokoko. Naïbi que sera toujours disponible pour Nabiso. Merci pour ça. Merci. Ça la Nabiso vraiment honneur. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup également à l'équipe technique et rédactionnelle. Gino Massambo. Tout ça, mais là. Non, mais c'est vraiment pas tout ça. Gino Massambo, les géants étaient là pour vous. Merveille Mampouya,
les soldats et sans oublier donc Dieu merci, Mbadinga, il a réclamé lui aussi, Glody Akina, c'est donc des éléments importants qui constituent bien sûr l'entreprise Africa Info. Place à la presse de clôture avec M. Laurent Sokoko. Ok. Na sengi na basantu banso oyo basana likolo oyo batika biso oyo bazalaki bandoyi babiso awa bonse bayamba ngondo président José Eduardo dos Santos batia ye nesika na kimia tata nzambe atala mabe na ye te atala malamu na ye ya biso Yesu Kristo atala mabe na ye te atala kaka bolamu na ye. Maman Santo Maria azalaki mwana na yo awa onse lelo azongi pembeni na yo yamba ye azali mwana na yo kutala mabe na ye te yo zali mama batela ye komisa losambo na biso epa tata nzambe epa ya biso Yesu Kristo tobeleli pe tolobi amen. Amen. Au revoir. Cité moderne Africa yango nde totie na disposition na bino mpona kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na maluku. Référence ezali simple soki okomi na zone économique ya maluku opusani muke okomona siège ya Vodacom mbala moko okomi na lupango na yo ndeko oza deja na retard parce que bandeko nyonso baza kowelela awa kozwa lupango na $1250 ya pamba ezali vraiment gratuit koumela te benga ngai rapidement na plus 243 999 52 66 52. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia eyakania oyoki omoni ocomprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa. Mounoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4
4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Frank Stemai.